Si vous êtes innocent, vous allez innocent. Ah, mes amis, vous êtes abattus. Si vous avez un mot comme Kolo, Kulutu, ou Azobunda, si vous avez un kangel bisoye, tout sougat. Vous voyez, il peut battre par rapport à avantage, maman. Poto! Mais il m'a dit que fa, il m'a qui m'a maison mère. Puis pour m'a dit fa, bon mon copain longa maison mère où razana concert na Fikine. Et bon razokate terrain na mbonda. Attendez qu'on a. À quel la poto, côté na bona côté ba fanda wana. So qui 20h ebeti et ya la couvre feu. Bon si on a quel poto wana, yo so inde kona yo benga webseni. Na vous félicitations ni na m'a dit fa à côté na calendrier. À côté na CV qui a même mis na photo. Tu vas voir muso ba danser ba kuna ba ipana bango ba kuna ba côté na bango ba lipopotame bimaka. Bon, parce que moi na bongo on met na poto. Obi ndenge ba bando benga na pana bango. Obi ke soka yeba oyina e. Ba ko tumbe ata. C'est pas ça ko abia to ki musala bulo to ki sale so ki na barrière français tini ba tout travailler netike ala mécanisme. Bon on travaille bien tebo. Na mutima na ngatu na village parce que na mutima na ngatu na village parce que na mutima na ngatu na village parce que dala ba to ki sa. Na pesa la bongo. Adela ta conseil te chemin les canani na ponya tante ko ki ma 3 fois ba na ascenseur ya chemin ya ki wapi ba ninga ba sa tu la mosi ya zaza chemin fulu ba banoko wana yiza mama banoko noko ni nyama bendi na singa bongo ate wana za mama banoko viens na biso bokecho soki azaki vie moko ande ko raisonner mais ba ko tiata gouverneur a mboka na bango ici ba tie gouverneur a mboka na bango pesa tak 10 mandats. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bon, ça va, on a été communes. Hein? Aziza ucho benga oh yaya loka rolezate. Karmia benga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour la provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car on a débia moi boloka rolezate donc provision to ba maman tienne na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa la lisu sur le col à 11 T, cuisine nabiso. Et bongi c'est li bande konabino, nabama sanabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Nabiso, topez boss abonné na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Nabiso. Cuisine Nabiso. Et ko komisa biloko nabino, naba famille nabino, paye pas ba massa nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Très chers fidèles de Congo Mokili TV, c'est déjà votre émission Rêve des Stars qui est toujours présentée par Rina Amiska Neboui qui est né en Bozalara, toujours nombreux pour nous causer la émission Nabino Rêve des Stars et vous ne serez jamais déçus. Le lot remet un peu le sujet d'actualité aux les campagnes internet et là je vais entretenir avec Fondé les Pères, porte-parole et Abdul Kiton. Il est vraiment analyse ya sujet Nabiso. Et là je suis déjà avec mon invité Fondé les Pères. Bonjour Fondé les Pères. Ouais, bonjour Marina. Bah, bientôt la jubilé. Bientôt la jubilé, Fondé les Pères. Soda Moulonga Boya Pété, Fantomas, Monsieur Salibité. Soda Moulonga Boya Pété. Donc, on a fait ça, on pas mon séné dans Bill Clinton, mon père, mon boss.
na maman bonheur na palin bébé Binate Biliane Bilif Bilson et ba mère vena ba on a pesi ba mbote na paradis ka ba bazali mauvais Serge Bambia aussi la mère vena. Ok, Fondé, il doit aussi jubiler au Tikana Kolobela et tu vois parce que je sais que non avec le porte-parole au Kyosala non qu'on continue toujours Msala non mais yo bi jubilé au Lingo Tikana yo au Baneso le blato ils ont changé moi côté ndam. Ouais, au moni normalement Msala non se pense ezalaka. OK. D'abord na Msala tous pense ezalaka. Et biso to kuta bene na biso na Msala. OK. Bene to kuta na Msala tanto bango bazana likanisi ote parce que ngana landa mutu te muninga ena une innovation ya komona nga soda mulongo na boya kotala komba ba pesa ba komba ba général au chef état major o ngai boy nga habité ngai funa na soda mulongo de soda mulongo na siama eza idée innovation mona bimisa habité likanisi nga oyo eko sala mieux na ba kulut oyo biso to kuta pour bango pe bazwa pension parce que ba yo qu'est-ce que c'est belé. Bon, qu'est-ce que c'est belé? Exemple, moi, maintenant 12 ans dans le monde de la télévision. C'est aujourd'hui Sankara Dekuta, aujourd'hui Roger Ngandou, aujourd'hui Blanchard Moussaka, mais c'est 20 ans. Bon, si vous avez une génération, vous avez fait un kitinin. Il faut que vous ayez une place. Depuis que vous avez fait un gaga, pour ça, il faut penser à ça. Donc, il faut fonder les pères, il faut la jubilé. Maintenant, vous avez la peste, il faut la forme moussous. Donc, qu'est-ce qu'on a formé un souci à presse. Mais si porte-parole, dans le la jubilé, j'espère que le message qu'on a lancé, on a bossé dans la tête. Mais il y a des bien. Il y a des idées. On peut ça innovation, on peut ça idée. Presse, date, boyenga, on a jubilé. Pareil à jubilé, pareil à soirée, et vous allez endeyer. De toujours le place, comme sponsor déjà Bazali. Tout le placement dans la ville, fonder les pères à Sali Jubilé, tous les porte-paroles, il faut tous les porte-paroles. À voyer Manzembo Orchestre Yalingaka. Donc on peut inviter tous les colons, et vous avez la fête. Donc vous avez la maman la manifestation. Bon, bon, ils ont l'homme innovation qu'on a créé. Ils ont un mutute, ils ont un forcé mutute. Ils ont fondé un collègue nanga à Sali. Jubilé, il faut participer. Il y a la petite nabiso danseuse nabiso moro béni. Azaï pas venir nabiso chasser le deuxième bois. À ça la jubilé. Ma camon est à la musique. Mais petit na âge na habité ngapa na sali jubilé na tik na danse. Pe roi soda mulongo fantomas. Donc bientôt faut ça la jubilé. Pour notre tika pe makamona mais chaîne officielle oyo relaxa makambu tout événement na za Bokoko TV. OK. Bokoko TV donc chaîne na les rois de Basakata en Fumuntile. Donc, beaucoup de TV a relaxé l'événement, on a tout au bas, on a toutes les publicités de chaîne. On a sponsor, on a autant à comboter. Formule fondée, comme on a télévision, a autant à comboter. Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup Fondé le père. Toko tamba moko na ba actualité na biso. Totala qui a faire Kofi Olomide, o ba sakité na ye, azongi. Ah, mes jaloux, vous êtes abattus. Maman Rina, au moni même Bible loango, bakaniso na mabebe bakuto na mabete. Vena biso quadra soki eloko wana ezaki ya sala ki yango solo bali bakangaye. OK. Mais soki okosela ki musoko monta ki filme, ba okanga ndeni, balandeli makamba na ba dossier. Ba monge vena biso quadra za innocent. Soko za innocent za la innocent. Mais so za innocent te ba osani, ba blende yo, c'est que vena biso za innocent. Et gloire à Dieu, tout ce qu'on a vu, il y a un mokolo, kulutu o azobunda. So il le bakangel bisoye. To sugat. Pour til le love quoi da banzembo ne beta. Til le lo. Donc attends fana be kala, o fandi bo yeba ata si 20 chansons yo bima ba jeune bo ba lité. So beti so 20 chansons beta ke 10 eza Kofi. OK. 5 eza tantôt 9 eza Veredi, wa muso ba tokaboli. Bo siko ba via bon to tsika ba mo kena musique. To zanga bon le sous. Netinga tilo na souci papa wemba. Tilo na souci vient biso Kester. Tilo na vient biso Madilu parce que ba petit na biso ba voix bon ba yoki amote. Ba yoki amote. Donc musique ko ti bulu yeke, musique ko ti dodan, musique ko ni nzambe sunga. So ba voix yango na do pesa musique kilo. Ils a sauté. Tout ce qu'on a vient biso quadra. To batela raé.
D'accord. Merci beaucoup Fondé le Père. Fondé le Père lolo to mona musique na biso musique na biso lelo na poto et comme lelo moko bande ko na biso ba congolais bazo lingi susupe bande ko ba congolais ba kende ko beta na poto. Donc ba comme ko télémer la culture na bango moko. Okolo ba nini message ni ko pesa na ba combattant o lelo ba comme ko télémer ma culture na biso na mboka ba paya. Au monde normalement c'est plan musical. Dès que na biso basala na ba poto wana ba massa na biso ba père na biso et ça mabe pour na culture na biso vient na biso bokecho ceux qui azaki vie moko ande ko raisonner mais ba ko tia gouverneur mboka na bango parce que makambo ya sala alita compte alita pour na pays et ça mabe te mabe na ngo comme injure na ko pesa ba musicien net musicien mama politique musicien pas musicien zani biso moko a misa qu'il sait à foutre à misete ndeko za boto ko mikembela ka biso moko donc il salaire na biso za biso moko bata matolo bon musicien okokota musicien na kata makambo ya politique na ndeni ana ta gouvernement et moi qui papa misete bon ketu asala ne mama beta asala mala parce que azo bunda pona mboka mais ceux qui a mama injecté mama pe opekisa misete netika na ina senga na gouvernement ba bengisi ba tie gouverneur mboka na baba pesa 10 mandats. Batala ça au bon sambo na ba. Donc pour na yo à part ben suite à Bokechu bon que ceux qui a longo du ka ben. Ben suite na ko bunda mise. Mais oui parce que eza ko bundela mboka, aza combattant, azulu ba mabeta. Azulu mabeta za ko ba petit na biso ba yemba nzembo, ezo bundela mboka. Mabeza la ko ben silt, ko finga, ko simba na nzoto ko pekisa ba misete. Biso ezaki wana te. Neti ba konza mboka ba mayele belé, ba bambata gouverneur mboka na ba kuna tota so sala musala. C'est ça. Merci beaucoup Fondé le Père. Toko tasuko na sujet à Fabregas akende ko beta na Lyon o ba musicien ba kimi avant même concert ba msusu ba kimi après concert. Okolo ba nini pona yo analyse nini ki ko sala pona ngoboke musala na mkutu bobeti te bokimi déjà. Après ba msusu pe bazeli parce que après ba ninga première truc ko kima la cinq message mon internet. C'est mieux que tout ça, là, musala, oh, y'a quelque chose là, nous si c'est quoi là, si ma baki te kebakima, ma baki mais le reste est après. Après on a peu baninga apparemment ba yoka na bango kaka, bakimi pena, bakimi lisusu. Parce wana ba tout ce que tu babimi ce que non asimbi ça qui n'a même voix même lupangu na ekaka po azwa visa ya ba musicien pour même bango mais bango nyonso tout bakimi. Passe ndeni. Passe anani. Pour nani passe. Au lancer message na sege faut si ça musala ndeni biso to za papa moko aboti biso nyonso mwana mwana za na comportement na ye et cause après ya liboso azwinda goute mais dernier na bango akizwa ndako donc ça dit mutu na mutaza na comportement na ye oyo yeba ike nde na ke poto na ke pona musala nanga bo ba ye pe bateli par rapport avantage maman poto mais maye souffle fa ye mo pe ki ma maison mère ye mo pe ki ma et ça on peut aller à bête et ça on le soigner ba ya récompenser bango par rapport à musala na bando sala mais c'est oh non le blazer qui ba oyo ba participer qui même pas dans concert déjà ka ba mais il y a mon mboka dese oh et c'est bon mama miyoko et c'est ezo même biso na reposer na motema nani oza na kati nani ya tali ba ya batali position musique est soutenir musique ndeza ina nenga kala et na nenga to ba ke wenye musique meso ba ke poto ba sala 6 mois et ba ya ba kende lisusu BCB sur la okende lisusu musique lelo comme ekeba keba ya okuta na occasion ye bisanga siku yo monde kono na kati do to zo kola jeno mwana azana ngaba kera na mbonda azande konao akeli kola poto côté na bona côté ba fanda wana soki 20h ebeti ya kola couvre feu bon siko na ke poto wana yo so inde kona yo benga webseni megana ko expliquer mutu do yo na kera na wana so kene na mbonda mais pona ba eza musala akokenda kozo ba kobana kokende ba kozonga mama opportunité na vie ya mbala moko opportunité so na vie faut saisir en keba soutela nzambe basima mbala mibale te ozo encourager ngo on encourager ndeni eza musala na bango mutu mutaza na vision na ye oyo otimbeli oyo ebike ngai eza boulot nanga na ye ozonga Kishasa oyo ebike ah ngai nazali nanga coordonner na koma musicien mais na ye nazo musala nanga coordonner siguro là où de félicitations na maïs sofa à côté na calendrier à côté na CV qui a même mis na poto est-ce que maïs Fabregas azali mutaliboso mis na kimi na poto tiens veut chasser des ibos mais c'est tout ba kimi na poto et ba lobi que non moko ya bato Fabregas a lobi que non ceux qui ba musicien na ye
bakimi eza parce que er bakinde qui même à table déjeuner parce que ce te bi na poto déjeuner c'est là pamba mais même à table déjeuner bazaki kozata même déjeuner bon siko mutakuta na makamba bongo na poto biso liko lia pamba mais déjeuner na poto na poto wapi no déjeuner ayo so Kinshasa. Félicitations Maestro Fa au côté na palmarès il y a ba grand qui a même pas mis na poto bakima. Et ça bon parce que au kima na poto bandi le loté. Mais choc ezaki ya simbisa ki quand même lupangu po nini aza la banque visa. Ba vient na biso waze ko ba mise na poto azui ba mise ba buka ba pango asimbe ba kima e. Choc ndeni. Ozo mona musala ozo pe mususu. Ça choc te. Oh choc ndeni. Choc te. Ndenge ozo ke mona musala musique ozo pe kaka ozo po no nero kese na yo. Ozo po no nero kese. Ere ok na poto bo ba ye mutam yango na lobi mutam datali musala no nika pondu na wenza matete. Ela ye pana comme musicien ela ke poto atika na comme niko zonga no nika pondu. Donc eza mutam datali opinion na ye mais lelo est du maître wana Beckham. Oui. Atali eza no kese na ye bon. C'est normal. Ye osani ya ko kimate. Akoma déjà présent. Ye pas présent. Moi ça nanga l'idée ya toucher na mo mala akoya pe bo afuta subia ozonga. Mais si o ba wana. Neti ba wo muso ba danser ba kuna ba ipana bango ba kuna ba côté na bango ba lipopotame bimaka. Bon, parce que moi na bongo o me na poto. Obi ndenge ba wano benga na pana bango. Obi ke soka yeba oyina e. Ba ko tumbe ata. Parce que ba kuta l'occasion ya bongo. Ya omoni ngai na lobaki boye. Fondé les personnes dans mon boya pété. So ina tiki musa y porte parole na sali jubilé na komi ko sala makamusu ya presse. Pour ngai o me mangana makamwana. Na ozonga fondé yo no sala lubani yo ebi bato bakiki ba okende ba ozonga be ba mais bon ba sala ko fondé te fondé c'est grand homme neti brasa ma boyo tu ne brasa ko abia to ki musala boyo to ki sala so ki na barrière pensée tini bato so travailler neti ke ala makanisno bon travail bien tebo na mutima na ngatu na village parce que na mutima na ngatu na village parce que na mutima na ngatu na village parce que dala ba otoki sa ngabe sala bongo adele ta concert te oh ngai kutu camarade nanga mo asolaki na film moko andeni o tira viens na ta deuxième niveau te abi viens na tika bilo wana na ozonga Kinshasa masabi yo bilamba nyonso ekoma ya kalbano nika na clean lobi na odo imona ngo basotaki na simamie. Bon, ils appellent bien fa maestro président leader ah mais ça veut pas patron. Pourquoi pas appeler comme patron? Ah mais ça veut pas patron. Soit ta créé équipe moi t'es à Paris pour na 5 voilà, baya va 10 place, il y a ba seda. OK. Ba 10 place, il y a ba aller. Ouais. Parce que ça que ba aller ndé ba toni wa muso bonheur oyo. Mais ba aller ba zo okazo ke ne potote, ba zo pe okazo ke ne voyage makasti. Mais ba oyo ba ki, kasi pas ba aller. Maestro a récupéré ba mise na komba yele pe ko bae abaye te akendaka na bango akendaka kaka omuna tato na délégation ne yo yanga pe na ozana kati fondé ka shomi na ngole shomi c'est musicien yo na lobi ma ba kusu bazana ba musicien te shomi c'est musicien shomi na ngata na rotulate na weza rotulate mais babi shomi za te rotulate mais shomi alekana ni na ponya tante ko kima 3 fois ba na ascenseur ya shomi wala ki wapi baninga basa tula mosi ya zaza ko tala moyo mona osele misota na autoka siko yeno na uzana karo ngule donc na DSS donc ça mboka moboye et ça dans deux couleurs c'est 4 etaliwa menga na ozonga shomi pa ozonga que shomi ozonga yona lobi ozonga parce que c'est mise oh yozo base yozo ko yoso ko shomi ozonga na nenga musalo ke shomi le kala ne ya pongi ah kasana lobi jazonga Kinshasa boko na zolo bali na vi shomi azonga Kinshasa po yeza mise akotulate na wenze et on va otulate c'est qu'on ne sait pas et pas faboter te ozana kuna ye comme vice présidente ngandeni oh mais kanda ozana ngo sode da uti guerre soka ye ba matara pété nde ba uti guerre ba mutu ba kufi ye mu watigale yakoma chef état major ah fondé wana ochola fo shomi toni da choli ndenge ni tondo beta lisolo la musique c'est la musique eza musique musique d'abord qui me bandal ah te ni bandi ba risque bandal yo bana bisbeti ngai muko musuto ta mona roi
Ah c'est fondé. Yo sur même aux États-Unis. Fondé au Kima. Na habité président yo yo goût na zo récompense na otiko na poto. Donc ayi déjà to. Tenga na robate na Kima tenga na bande na kiti bona kepa na biso. O la kina. Non c'est bona kepa na biso. Bino so indule bo benga yi. Na kepa na biso. Et pas plus à déjà. Akuna. Et c'est là kaba mémoire. Donc na kepa na biso. Donc ayi na kita na bina kepa na biso. Na kepa na biso. D'accord, merci beaucoup Fondé le Père. Et bongo bagaki auto mona président bina filé à Lusala yepeka na okima deuxième niveau na sauté ba okanga ex-président na ero peut-être azana passe azana douleur est-ce qu'il y a qui sensier ya ko sala vraiment bagaki ya bongo ya ko seka moko ate moi film so azo mema valise bakangi azo ganga sauter tout ça est-ce que azali vraiment ça sala ko sauter la deuxième corps oui deuxième na 4 oui a sauter na deuxième niveau pas que ya azo kié pas azo kima na poto full boss en tout cas mambo mais aye ba kayimi do yeto me ko ite po mo cho me ko yaji mona tote ba si ay ba ya ba ki solitaire aye ba ite oana aye ba ite cho me ko ya ah Kishasa viens boketo tika ba ngoko full boss fo eba relation ni ba ina ngona ancien patron na ye so ba zaki malam so ba so la raté. Est-ce que moto bosolo la raté tu es toujours censé ma campagne nyoso la de la bapa mais c'est la musique musique les camarades est-ce que musique de musique d'église musique d'église maman musique d'église ngapona so musique d'église ngana na roi na tamo na roi même comme sou voyage yebo yom to zo biso zo musicien mais wa tikio o mona ngo déjà OK yom de zo bis o ye o seul liste mais wa tikio mais za na roi donc musique de bongo mise de gindégote full boss elle a vu voilà que pour toi celle ba showgaze nae so ba zaki a bon terme maintenant est patron nae o so ba bon terme te e bo ko msandeni ennemi na yo ko msenemi OK c'est OK va nous prendre musika 5 heures au côté la makamba te bat musu silence et ça la vérité faut le baka musu faut se défouler pour za kimia maman des amis musu faut se défouler na malheur a muninga musu orchestre malheur na ngo kufi équipe mobimbe kebo ba malheur na kufi. Mais pour les moments maintenant ku pipo ma yeso fa bo mukolo pe longa maison mais wo razana concert na Fikine et bo wo razokate et c'est wo la solisa bangote ma yeso fa bo maison mais ba beta na Fikine Diego musique Diego balu kwa mtoko yemba asate c'est wo razokate wo ra kufa c'est normal et c'est musala ko kibe banda te ko kibe banda c'est va na biso lwambo ti lelo pe ko concert kaka pengane na osala mana to osala mambo délégation batonga na omemaka kuna yo aussi pour na ndozo ça va oh merci beaucoup Fondé le Père to kota siko na affaire Sakara na Bill Clinton je crois que les cas méthodiques cause temps ya kokutana na ote président Bill Clinton a betaki Sakara en retour consort Sakara soit koloba que non yende patron à l'équipe bala tout ya wenge na mbongo yende boss moni maman Rina mo sene dango ba Bill Clinton baba marque déposé na mboko et ba sala trop na mboko pe ba continuer ko sala Fondé le Père soda mulonga boya pété o image ya Bill Clinton donc ba dozo tala ba yiki o fantomas ba makambo tout ereya nazaka na suspension OK ouais donc roi esenga Fondé yoko mata na mutute fanda botaki soda mulonga fanda ki ya omoni que silence ezalaki moi trop neti ce n'est pas tamboué c'est tamba chez ba yombe tamboué la tête à tamba neti tamba wana yezana asa mission et ça mission asa mission ouais pour Dieu me voir nzamba otela ngo likolo na tela mona œuvre mo te yayi ndenge mutoko se référer ndenge tozala exemple musicien Koufi nzembo na nto batoko se référer oya tamba et yazo balala patron ya Bill Clinton ya fana Bill Clinton tout le monde ba yebi Bill alonga ba père na bango Bill Clinton asomela papa na bango ndako na kata ville na ba rumu nyosa yebi so zala wile do mutu toi na Kishasa ki ndako Bill Clinton asoba para na ye tambo yazo balala patron ya kolega Bill ba para ba fana mitendi si le maman ba ndako batol yoza patron
comment on maman na bino na miteni ya biatol Bill Clinton era komi Bill pour la sakenga na komi patron avinda kwa sombela ba parents na ye batutu ba yebi Bill Clinton na mimoza ndako efanda mututu soki na banyingi wana batu ba yebi ndako ya Bill tambwe ti jusqu'à maintenant c'est yebi place tamongo fanda ko ozana ba doute ya comment parce que oyebi était atira oyeba na te mais ko tazo na musana ki ya kadogo parce que Bill Clinton neti bango ba aloba na ba TV sala ma mususu Bill Clinton akipaka te pour ça misete soki tambwe wana za misien ngizala autrement parce que référence na ezate place ye mo afana kishasa ye banité batamoni faut kumisa ville faut kumisa ville papa yeba magambo ba Bill Clinton ba saba mboko Bill Clinton so za forte mais bra Congo zo Bill te yebi Bill abunda bituma combien de personnes à bra Congo un contre combien na bra lima et c'est tamona ba kotia tamona d'ailleurs na kishasa oyo mama rina déjà mona banderole ba tetam tamba quoi c'est ba yombe tambo ya raté c'est tamba net biso na ba nous tambo comme apôtre tambo comme moi-même pour ce nom ngeza tambo donc kweka na tambo le père donc bango et pas bango ba yombe tamba za tambo ya raté za tamba tamba yorobo yorobo comprendre to tikala ko mona ete ba yebi ete azana nzemo mo abeta te na TV akumi balusa ku français ko melo ba ivoirien pourtant biso to ba français le ba ivoirien donc mi comme ça ivoirien na makasi oh français biso to ba awa na ba ivoirien zende mo papa maman papa wemba zo ba français ndiye mutu ba tie mafuta oui na tala so français papa wemba ale français bon zo ki maman ba français mo ndiye mutu uti mboka yango pe chance za ko ba to uta mboka ye mo pe munde maman ngweza Sankara de Kuta. Yango na bifuna sala jubilé. Au clôturer. Mona clôturer. Pourquoi ils a sonné? Donc il faut que na sala jubilé. Comme na sala jubilé na lingi sous conflit belete pour na obengisa bango tout. Mais na pesa Sankara de Kuta conseil. So yele akoma Sankara de Kuta, ils a pour na ba bill, ils a pour na ba faire, ils a pour na ba seleo. Ils a pour na wera te. Ils a te. Wera c'est présent. Ba vo ba bill na ba faire na ba seleo nde sala Sankara de Kuta kende poto. OK. Donc ça bango mais Sankara wana na ki Sankara ni ba tena biloba lo bana lingi ezalate. Et Sankara de Kuta so da yi patron alinga lo bape mama bana mbanzangu kuna ayena na kishaka de la bango tandako do babilo musufu za na ba limite na on a télévision oda télévision. D'accord, merci beaucoup Fondé les pères on a eu une génération oyo génération ebimi bana na ba obeta musique ya venir pour na ngai na génération ebimi bana na neti bana ngai un jour so musique ba ko yoka na ndako na nga surtout le ngolo pa Bill Clinton. C'est un père. Musique qui a fallu que quand ba petit nga ba un père. Ba tabeta musique à venir. Lelo so ba misi plan na gouvernement donc ba onde c'est fini. Ba un père ba musicien na ba un père. Ba to boka motuté. Ba to finga ba tuté. Ba to lobela société. Donc ba to lobela nga na yo na l'état. Nanda na yo. Musique qui a fallu écouter te. Écoutez ça ni ba musique na biso. Oh, et c'est le conseil. Il y a une osbi. Musique il y a sans avenir. Il y a sans avenir. N'a pas dans la musique, monsieur, côté de la vérité. Bango ba bimisi nzemo gouvernement et le belanze molongo parce que ba le ba ki makambo etaki plus politique. Mais parce que on babiso beto yemba moté. Mais mutna mutu azana façon na efali azabelaka azaba bango Mamarina. Mutna mutana façon Mamarina bango tout biso nyoso. Mawete aima na façon na efa bilusa aima na ndenge na yi. Mamarina biso nyoso ba musicien. Mutna mutana concept. Vena biso ko fe imba tela bana Congo nzemo nemo totonga Congo ezai pona culture na biso. Toki na un père abundeli ngana yoti. Et c'est bien on dit abundeli tout le monde parce que nze moi nini to salite maman. Un père abundeli ngana yo nze mona tikali nze moment historique. Et tikala na mutole golo ngaka te. Ti mo ngile okufaka. Mais banzembo eza banzembo sans avenir. Soki déjà na ngo batia ngo ko lokola banzembo kala. Nzembo ni sans avenir. Mais banzembo no se zo beto zo ngo te. Donc musique est soute lokola musique ne zaikala. Que bimisi nzembo oki ba 22 ba 20 no santi na nzembo oki na 20 na zo yemba papa sa mwana mobali na teka kate o mama lokolo dimo te mobali baseka ka ete musique ya subongo te to li to bokomi ebele to karese nani bokomi ebele bo ba si boza ebele déjà to lingana na biso
bon kutu déjà tozoka na pe la mitemo mutu amdebi souffrance ya bolingo ndenge azomemela yango yo mpona bayemba ngo mpe sute parce que boyebi déjà ndenge ezala siko banzembo nyonso basisi ya bolingo tokoka siko nini mpo boclotire déjà tous les nzembo ya bolingo bolingo mpe boclotire yango mpe ekoti butu na basite donc mbutu azo basu valeur na te moto ayebaki bomoto na ye te ekomi kokota mbutu donc mobali ayeba valeur na ye te mwasi ayeba su valeur na ye te mpo na nini so muya afande rumba na so na mela nini nanga bo esala nga be rumba wana ananinga mama aza mpanzi ebomije pointi ko lubaga biso so telema lokola ba impère to bunda lokola ba impère banzembo bo to telema pona mboka ba impère ba yembi eza pona bako pona ni ba bokecho wa kumisi bango po lelo so ba impère ba ke poto beta ndula ok lelo so ba impère ba ke poto ba beta concert sakana te pona ni ba kumisi bango pona ni. D'accord, merci beaucoup Fondé le Père. Conseil nous tu peux ça ba jeune au bazoya ba on ngape ba kota na monde la musique et conseil peut que ça na bande ko na biso ba tikali na poto o ba tuba ko même on a Facebook ça ma bien bon ça ma bien bon te ba ya ba tika bozo mikanda bo ya sala musala bozo to mikanda bo conseil no pesa na pesa conseil zo shomi na pesa conseil mudagate na pongi 3 fois shomi a raté 3 fois ya obi talate na osala émission na tela boss Ibra place au fan na shomi a OK shomi to kuta na ye awa talate place otikinga na za awa baninga tula mosi yo le kai na pongi shomi pongi mweza kia ndeni pongi mweza kia ndeni shomi pongi mweza kia ndeni omoni kabuya te kabuya walo tu ifuna voter Macron ye wana kuna shomi ça va mais courage yaka Kishasa pour mes athées les amboka na biso eza pe bien bima fidèle yo za pina combattant wana eza ko ma fidèle te fidèle eza muto atenta ko kima te mais ya tenté 3 fois attendez 3 fois kangeka shomi fulu kwa banoko wana eza mama banoko noko nini ama bende na singa bongo te wana eza mama banoko obie yo ke nei kamba te eba ni wana mela kuzo mai mais pour me te shomi azana musala na maboko. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Fondé les Pères. Ce qu'on a dans la dédicace nayo. Et ça m'a été. Et bien les boys comme ça. Je sais pas comment on boit payer dédicace. T'es na boya te. Na boya ndeni. So na boya via osigelanga, via Serge Bamba osigelanga. Ok. Funa boya ka papa social. Mon frère Serge Bamba de tous les temps. Via lingate petsa lela. Do via banananga ne bandeliti na suka. Do ye linga butu te. Pe mundele o sakanate mon frère Serge Bamba, papa social. Et excellent Junior Tonda. Excellence Junior Tonda. Moninga ya maître Félix Timbanzete Ambila. Na pesa mbote belé. Na moni les rois Zamunda, Francis Modia. Sans oublier Amical Production. Amical Production, mais c'est Jean-Yves. Oyo bazo produit mais c'est Ig. Nakati ya Dourba. Amical Production. Dourba Tomé Karaté. Bien fait le 24 le 25. Donc on compte il y a Amical Production. Donc Amical Production, monsieur Jean-Yves et Trésor Moumanga. Coup de chapeau. Donc namoni sous Boss Ibra, nana hôtel Boss Ibra. 4 étoiles. Asomi balabala mais sous 4 étoiles, comme balabala mobimba. Balabala comme Boss Ibra. Namon Gérard Achille. Gérard Achille, à Boss hôtel Ibra. Gérard Ridi et Kofo. La plus souvent moté belé. Numéro à contact des plus 243 89 66 76 932 plus 243 et plus 243 89 66 76 932. Que je salue aussi mon ami Giras Nkumu, porte-monnaie à soin, Azana Est. Azana carrière quoi. Azana carrière, na pesi ba moté belé Giras Nkumu, porte-monnaie à soin. Fumutile le roi de Basakata. Fumutile le roi de Basakata. Numéro 1 ya Basakata, Fumutile le roi de Basakata. Le saco quoi. Ya maman Nadège Poita.
Merci beaucoup, Fondé. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Mike Makingo qui est derrière la caméra, M. Simsin Télé, ma copine chérie de tous les jours, de tous les temps, Jess Nzazi, grand frère chéri, Marcelin Touaï-Boamissi, les jeunes en dollars, lequel moi on a au Canada, ILK. Merci à toi aussi. On se retrouve déjà au prochain numéro. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.